Na batu nyonso bazolanda biso na Suède karaté na Stockholm karaté même libanda mutu nyonso yanya faire passer message na ye o yanya lobela peut-être makambo ya politique yanya lobela makambo ya social alingi baye to azana eloko moko boye yanya likisa na site na biso. Vraiment, n'hésitez pas. Il suffit qu'à bengi biso na numéro oezo leka na sa écran au bengi biso kaka okoleka sans problème. Donc mutu nyonso, la porte est ouverte à tout le monde, les enfants, ba papa, ba maman, le jeune oyangi à faire passer message na ye azana activité moko boye yanga lekisa. N'hésitez pas, il suffit seulement de nous appeler et puis la porte est ouverte na mutu nyonso bokoleka. Il y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Moko mikolo site ezakaka moko kombo na pe bo moko ya mboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina moko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomoko-ya-mboka.com. Merci beaucoup ma soeur. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Donc neka likolo na ba information na bino kitoko boya. Si ta munene ya web mi ya gayar o ba fiote si ta bolit o pe na sito yo ka ke bomoko bomoka ya mboka. Grand prêtre uti wapi Suède aye kota babela ye alia bomoko amboka mais congolais bomoko mboka yango to bomoko to za bomoko metolingani te moninga pesi mokongo zimbeli utubi balobi na kimongo lolangolo pita olekala nkema omfako bombo mbolo mwana muzombo abeti lingala yango bobi bomoko ezo chanje makambo na éducation na lingala na langi. Donc bomoko ya mboka eko kanga ba site nyosa Scandinavie site moko donc donc kitoko to sepeli donc ezangai Yvette Shuka Dylan donc o penza cameraman azo filmer na minute oyo donc ayebi ngai to sala masolo akati na ba TV na ba nini donc aza oyo ngala yebisaki toujours que masolo o eza yo musala o eza yo il faut salango et puis lelo nzambe a kokisi o ezalaki bosenga na ye pas olo balanga ki fait na précété j'attends mon temps na ye yango yo abimisi yango bomoko ya mboka donc elekisi lisanga na kati ya Scandinavie to simba naka to lelaka ensemble to sekaka ensemble donc dans site moro donc to lo baro gaillard onini plus que gaillard eza sunini excellent onini bomoko ya mboka Jésus. On va dire qu'on va Simba, faut moko. Et les gars, Bomoko Yamboka, c'est du top. Ok, suivez-la assidûment.
bande wana biso bo moni biso tozali totelemi liboso ya Atomium symbole ya Belgique lokola soki oke na France baza na symbole wango ezalaka Tour Eiffel boyebi na bamboka ebele Big Bang na côté ya bande wana biso Angleterre tozana awa na cadre ya site na biso ebengami na kombo ya bomoko ya mboka kombo ndenge lobi bomoko ya mboka donc tolingi biso bana mboka tozala liboke moko pona koyeba kotala ndenge nini toko contribuer na développement ya mboka oyo yambi biso pe na likambo etali mboka na biso Congo. Site na biso siège nango toza na kati ya mboka Anvers na centre culturel oyo euti kofungwama na Anvers tofungoli centre culturel kuna centre culturel africain po toyeba kosangisa mpe bana ya Afrique na kati ya ville ya Anvers. Lelo toye na Bruxelles tina nango eza nini nakanisi moto oyo atelemi liboso nanga ebele bayebi ye Zaïrois congolais bayebi aza nani nako senga ye alonga nanu lettre moke peut-être pour la lettre bato mosusu bakobosana alongoli linette atali bino nanisi bino nyonso lelo bomoni boyebi eza nani. Lelo soki toza awa ezali po tosolana na ye moke parce que na cadre ya jubilé na ye oyo kosalema le samedi prochain je pense jubilé na ye oyo tokosenga tozala ebele po toyeba kokumisa ba oyo babetaki bale oyo basimbaki bale na kati na mboka na biso lokola ndeko na biso oyo yebani na kombo ya morceau je pense oyo bato nyonso bayebaki soki nalobi morceau ba oyo bayebi v club omoni ndenge atelemi na couleur ya club oyo esalaki ayebana akoma ndenge akomi lelo arespecte club wana alati varese nango toko tuna ye mami tuna muke à ce qui concerne football pour eye aza footballeur yango tokoloba makambo ya football avant toloba makambo wana nakosenga na ye moko ameka kopesa biso mwa bref historique ya vie na ye footballistique abandaki wapi na mbula nini abandaki ti abetaki combien de temps ti lelo après toko continuer. Bon, papa morceau, oui. Micro ouais. Bonjour papa nangai na oti koyoka maloba none so oti koloba po nangai ndenge na temi libosa wana za nesengo mingi ndenge boza ko trivinga na ndenge ya nini ya bomoko o na oti koyoka koma bomoko awa donc ningo bake fo biso to sala eloko moko to simbana ngai je me présente comme nangai Lutonadio morceau divita et non sobriqué ba pesanga kombo ya morceau na ko expliquer bino kombo ya morceau ndenge ni nazwaki yango naza mwana oyo na vandaki na commune ya Makala côté ya ba Vieriki Mafuba bazalaki kaka leki na ye ya quartier mais tant naza ko beta bale bato nyonso bayebaki ngai bazala ko benga nga kaka toujours gaucher loko na ka gaucher mais à tout moment ki babali nyonso naza ko beta ba vie nyonso bazali ko loba ko sentir que na okene musika nzambe pe loko lazalaki toujours ko landanga po naza mwana ye ti lelo na ya ko koma moto munene donc na ngai bref na bandaki na équipe moko ya ngiringiri na 3e division yaki na kombo nango Sosoliso na betaki 2 ans après na ke na BCZ banque commerciale Zaïrois tango wana na betaki kuna 2 ans après na ke na étoile et pas ya papa raison l'étoile d'Isaïe na betaki na étoile d'Isaïe 5 ans na saki musala nga kuna ya bien esika bato baye koyebanga esika bato bazali kobenga nga morceau ya ngwana pona epoke wana ntango na yaki nazalaki nano mwana moka moke boye par rapport à bato nakuta na stade tellement baza komona pelaki naza kofaire travailler bango tout mpo bango nyonso nga kuna naza kofaire travailler bango bayebi na bango ezala bavie na nga ezala bamasa na nga bazali kondimaka me mosala naza kosala alors que ntango na ngai na ya déjà poto yaki na ba 85 ba comité vita basalaki mwa réunion moko babaki nazalaki obligé fona betaka na vita
yango bakendaki kosola na papa raison amonaki solution mosusu eza te alobi bon kende kaka me koya na nga nayaki awa nayaki mpe mbala moko te nakimaki kokima nakatisaki na nga babraza ti balandaki nga kutu na braza na basupporter bamonaki nga ntango bake kofunda mpo baya kozwa ngai manevre moko esameko na jeu avion naye na Belgique ntango nakomi na Belgique nakokaki yango sulu te ntango nasalaki 3 mois nayaki na poso nazonga na nga na vita nakutanaki na président Pele Mongo bazalaki na président Jean-François Davidi Grand Jo Bakali nakutana bango na verse tosololi mpo nazonga toyokani lelo nazonga lobi na signé contrat ke nakobeta na Bescot moye nazonga ezalaki su te nasali mpe mosala nga malamu na Bescot mindele mpe bamoni nga basepeli na nga bakomona nga lokola magicien moko boye wana ekipe moko na ngombo oyo akuta na Imana nasali mosala nga malamu esili après nake na Wari Game après une année à Bescot nakendaki Wari Game na Wari Game ezalaki ekipe moko monene na moment wana ezalaki parmi baekipe oyo ya minene participe na baCoupe d'Afrique baCoupe d'Europe nyonso tu soki basomai ngai ezalaki mpona participe na Coupe d'Europe oyo lelo bazobenga Champions League nabeta yango dommage ke naye kozwa baopération moko na ekipe wana na mboka wana tout le monde alelaki nga esali bango souci parce que awa soki ozwi opération mibale baconsidere lokola fini quoi mais ntango opération esili nasali so effort nazongi lisusu na Bescot nabeti kuna su 5 ans après naye na mboka moko ya suka na oyo nasukisaki na Coutré ntango nake na Coutré esili après une année bamemi nga na Valenciennes na manager moko mundele nake kosala entraînement kuna le même jour nasalaki entraînement naye kozwa problème na genou ntango nazwi problème na genou basalaki opération nabiki c'est fini nabeta so bale te namonaki eza barisque nakoma kobetaka na baekipe ya mike mike mpo kaka na kogarde kaka forme ti lelo ngongo nango ekoki naye kopense mpo nasala jubilé. Merci Papa Morceau, merci Monsieur Ebele na ndenge yo moko outi kopesa totali carrière eza quand même pas carrière moke eza carrière monene eza vraiment carrière monene na Kisasa soki tolingi toloba boye tokanisi ke équipe oyo mingi esala yo na Kisasa ezali étoile vis-à-vis ya bien na biso raison. Sikoyo souvenir nini ozanango ya papa raison okoloba pona ye okoloba nini pona ye na souvenir moko pona présent raison azalaki papa moko na lingi mingi abandaki ko encadrer nga bien azwaki nga pena mwana ye ntango nangi na étoile nyonso tuna kokosenga azalaki kopesa nga nazalaki nga moko te tozalaki au moins plus de 4 joueurs oyo bavie na so bayebi papa raison azokolenga biso mingi parce que ntango nayaki na étoile nayaki kokuta bavielu ebele na étoile nazangaki kutu place mais mokolo batiaki nga kaka kokende nyonso wana nakutana bavie ebele na étoile mutu mpe na encadre nga na étoile ezalaki vie mbungu tex ezalaki bapauvre mwanza bazalaki mwa ebele baeloni tozalaki na bango na kati wana bavie mobezo tozalaki na bango na kati wana bavie babaila malgré lelo baza te tozalaki na bango na kati bavie mwanza donc ataki wana ezalaki makasi mingi bayama tie oyo babengaka lelo koma matoi donc nayaki kokuta équipe wana ezalaki complet mais nazalaki na moninga na nga tokutane mboka moko komone Jean Pierre Ngabu ye tozalaki ne wana na camarade na nga ndo bana baleki misato oyo ya étoile bazalaki bana présent rezo bango wana grâce mpe ya papa wana azalaki koencadre nga bien nazalaki très bien ti moment ke nayaki mpona kota na vita mais souvenir moko nazomona oyo ya présent raison nazalaka na souci na ye mingi bato bakomprena yango te mpona transfert na nga alia yango te donc basakanaki na mwa esprit na ye y compris na nga mongo mpe bakotisaka nga mai parce que ezalaki na mwa bacontrat tosiniaka me nga mpe nazwa mbongo te bakomite oyo bakotaki wana loka bazalaki bakomite mo bayemaka mabale te mbongo loko ezalaki ebele
bamela président raison mbongo nanga moko mpe bamelanga mpe mbongo donc eloko nakanisaka susi mingi mpo na président raison yango wana ke abénéficia te na transfert na ngai. Oui, olobi likambo ya contrat mutu na yelinga na mutu kala lero signaki contrat ezalaki yo personnellement ozalaki na agent oyo banda kokite yo ou bien ezalaki ye président raison ou bien ezalaki na cadre ya club ezalaki club na club oyo po bosigner contrat ou bien ezalaki contrat moko individuel etalakaka yo? Non, wana ezalaki transfert wana oyo wana esalamaki etalaka nga na président raison avant na ye na poto tosololaki na ye alobi na nga ke morceau kende sala mosala soki eleki malamu soki lelo transfert na yo esalami nazomona pourquoi na kopesa 10%. Ngai moko nayebi eloko na kosala mpa na yo nayebi mbongo na kopesa yo kozala ya kosepela mais bon dommage ke programme nyonso président raison asalaki esalamaki bongo te. Kasi na étoile, est-ce que en tant que joueur à étoile na période wana okokaki banda ko permettre yo au vivre ou bien il fallait au luka musala côté mususu pour banda ko vivre ou bien il fallait kaka ye président de temps en temps à côté ça la poche na ye pour soutenir yo? Est-ce que bal na étoile et foot yo quelque chose? En tout cas, l'outa mabete balé na étoile par rapport à l'équipe mingi baninga nanga o bayebi biso étoile bazako futa biso 100%. Nandenga recette na biso ndenge za kota président raison atikala ko zo abana ko zo ta 1 euro te. Yé au contraire, tant mususa za ko bakisa parce que alinga ke loko kombo balé. Ayebi ndeni bakadra ka ba joueur. Toza ko futa malamu, ngana za ko futa ma bien étoile biso nyo surtout et en plus nazako sala susu na compagnie na ye. Ok, bandeko boiti koyoka parce que mingi tolobaka que bon ba joueur bazoela comme côté ndeko na bisa uti koloba nakanisi ezali volonté ya muto azo kamba ba joueur soka za na bonne volonté akoko salisa bango ndeko morsona ningina zonga na vita na moni lero lobili kambo vita. Est-ce que umela kina vita parce que il fallait au côté na vita ok, il fallait aucun rapport. Est-ce que na vita ou melaki ou peut-être combien d'années na vita? Na vita na betaki une année. Na signé qui contrat il y a 2 ans. Alors, ce qui na betaki une année na vita qui na yaki na poto, na évité pour biso ba congolais. Tous à tantôt mitema malamu et ça peut na batu muso ba saka mitema mabe. Pourtant on a tous na préparation équipe nationale. Tokendaki na Zambie, tozongi na Lubumbashi, poto koma na Kisasa, to souffrir mingi na Kisangani. Pona aux avions. Toaki to fatigué. Alors tant que zonga to komi na Kisasa, na aéroport kaka ba annoncer que to komaki mardi ou bien mercredi ba annoncer biso vendredi vite à Kalam. Vous savez, oh kaka siko to yeka mamo vite à Kalam, nzoto zana no ya kolema to kokate. To expliquer qui n'a dirigeant na biso to yebisa ki tangona mbala kofa ki capitaine to yebisa que non au moins déjà une équipe nationale to avons plus de 5 joueurs ya vita so to déclarer forfait na ndenge nzoto za ba fatigue boye ba koyoka biso to soli bien mais comment que non obligé faut beta ka match sale franchement ngana na lobaki na koyate même entraînement na kena kité mais ba yako zwanga ko zwana makasi na ba dirigeant na vani na mer ba yoko zwanga il faut melelo faut que ne bali solution c'est ça qui te boyebi ka vita na zusak na ke to beti pe bali na Kalamu to pola ki pete na bete ki pe mabete to kana ki 1-1 bon le quoi ba yeba ngaka ka Messi lebi le quoi na tchakite automatiquement ba lebi que président mo le ka corrompre nga de comment ki bazo kananga na kati ya terrain ba mso bazo sala nga ba entraînement échauffement. Heureusement que Nathan on a major na tout ba marqué de long colos à sa bengaye yem ta sala nga sécurité tia ke na kotika na ngando ba bengi mai likia akotsa na randovera ba soda na bomba mina se na bimi lokola nzaki na katite azinga akekotika nga tina ngiringiri tanga komi na ngiringiri bana kote na ko baza bana kote na biso na makala me pembe na ngiringiri ba bi non vie lokasa komi wa problème ezati donc
sécurité ça nango ba osala le côté pour yeto yebi ya ko sa biloko ndenge wana te alors bande ko nanga za conseil pour passer la rabat toujours mabete ce qui mutu moko lobeka le ka mukika ba et ko mukili mabe bo confirmer ya ono mona ki na ko mangi déjà déçu ba ko finga papa raison nanga mo ba ko finga nga na za na volonté te mais na ko sala autrement te alors que mundele mo ga kona comme monsieur Bronken yem da mera ba jouer na poto azaki ne imanien azako traiter mingi na bataimana mais il a profité de l'occasion tant à mon que moi mon boulot côté entre nga na ba dirigeant na vita a dit bon sinon solution monsieur a des raisons ce qui boyer jouer à quoi so bete balam to me na poto voilà programme to salaki na mundelo na présent raison on a kimaki na nzela braza pour na souffrir pour na poto bobenga na bima mais tant on a bima ki na kimaki na nzela braza na salaki un mois na braza. Mais entre temps présent les autres salons qui ngana zola ba spaghetti d'Espagne mais na na braza tant on va supporter au ba yaka ba ba marché ba yako découvrir que ba moninga na braza ba ke ko yebisa na entraînement que biso moto monier mon ça na porte de ba confirmer pena que oui c'est vrai que ba monaki nga tant on que mundelo tant on ndengo na ayemba on na braza ayako changer ba dossier na tongo na avion na Bruxelles mando boyo ki bino moko péripétie histoire ya morceau nini na koma ki na potoa mais kasi lero komi na potoa est-ce que c'était facile parce que na moni première équipe ezaki Beshkot hein? Oui. Ah Beshkot est-ce que transfert et salamaki facilement na Beshkot côté transfert pour nga et salamaki facilement mais transfert on ande o til lelo et ningi sape mo ke vinanga parce que présent reçoit azwa ka mbongote ngape na zwa ka mbongote. Et ça l'a passé. Maintenant, on a commencé une équipe à Mindele. Première préparation à Pambakaka. Donc, Mindele, si vous sentez déjà que nous avons déjà Ndembo. On a déjà Ngombo, on a déjà na Beskot. Na l'époque, on a qui tombé à 3 étrangers. Ceux qui vous ont 10, à table, il y a 3 étrangers. On a plus de 6 étrangers. Bon, on a dit que on a réserve. Pourtant, on a eu bien. Mais donc on a une chance na bête na réserve ka match moko na réserve donc mundele wana entraîneur tanga tali ayeko yebisa na entraîneur la première équipe que non moi na wana asa niveau ya réserve de femme dans la première équipe mais moi na mateza de parce que tout ça kaka pour na bête kaka 3 étrangers na tali pe match le même jour à match wana na tali premier match à championnat étranger moko anyata ki mundele mo mabe ba pesi carte rouge donc yebe na bakata ke bena 2 ans suko comme que suko na ba étranger yo ba betaka na ba to kozwa nani ba komo sasa biso ba entraînement ko tala biso entraîneur ye moko ayala bino fo bozwa le tonade lokola lo baka fama tini mutu mo boye biseki le tonade au semaine on a obeta premier match na ngeza ki contre Charleroi to ça entraînement ensemble mais natanga match bakabola préparation bani pe bien que na robeta samedi wana na comme na sona na ndako bien concentré nazo vana bena salle entraînement ti vendredi to vandika groupe na bisi entraîner boy bisi entraîner que le logo ngam na organiser bino et pour ça na organiser bino ngam na comme chef équipe patron ezalanga ba blague quand to sala mindele ba mola ke ngolo na net blague ngombo yebisi bango yabi ye bana bota mazaka ne wana so bili kamu fe salam. Et puis quand tu as pu on attend on a tchebi à mon épée na bail la première équipe avant de se jeune ça me bien partir à l'élo patron équipe go yeyo nazo sika nazo ngenge yango wana donc na beta ka ba match nyoso tu ba mo mindele ba mona ti ba yako pesa ngako ya magicien pour ça ngana zo yeba te mais ba bazo mamela bino bale ozo beta to zo comprendre te et sika na yako yeba ke nzo na za grand joueur parce que na ki sasa tango bato bazo kumsa bazo expliquer que petit yebi bena mbuma grave nazako kota bango doute po nazo mona bala nazo bete zaka ndenge mona baninga mais mundele suka yeko confirmer que non on za bena magicien bon dommage à l'époque wana obika football en ndenge ezali quoi l'époque wana za époque lelo te hein. Bon justement na nyaki na poser question on a profité Beshkot des équipes pour Flamand. Oui. Bon au tiko ta Kinshasa. Oui. Oyebi Flamand te. Mais siko au bande se débrouiller né entraîneur na oyo ka ba instruction entraîneur est-ce que ezalaki facile pour na yo mutu
monoko yango ozoyeba yango te na bajoueur mosusu ya baflamand mo ndenge nini communication ezalaki relation ezalaki ndenge nini? Bon, la relation na biso na bajoueur baflamand na équipe oyo nazalaki ezalaki bien mais ezalaki parmi bato oyo nyonso babaka néerlandais mwa ndamba français moke mpona kocomprendre nga mpe nayebaki néerlandais te biso na ngombo mais à tout moment ke entraîneur apesaka entraînement na ye na néerlandais toyebaki mingi biloko oyo ya entraînement soki alobi toyebi ke eza boye soki toyoki te toyaki na baninga mosusu bakokipe moko bien mwana bikino entraîneur alobi boye na boye na boye na boye. C'est vrai qu'entraîneur akoka koloba français bazoloba français te mpo alingaki tosala effort ya koyeba langue wana. Bon biso mpe ozalaki mpe mwa motu makasi na bozoba lokola ezalaki mboka moko mpe balobaka français bizobi ade topotanaka ndenge wana mais soki ezalaki ke mboka moko balobaka français te kaka langue wana na minute oyo nazorépondre bino na néerlandais mais nayebi mais nalobaka yango te bana kaka bato balobaka yango mais ngai nalobaka yango te. Na Beshkot avant tosoki sa carrière na yo ya Beshkot c'est venu nous regarder na équipe wana ya Beshkot comme première équipe na yo na kati ya poto eloko nini okokoloba lelo mpona Beshkot parce que toyokaka mingi ke Beshkot nayebi te soki na ntango oyo ozalaki na Beshkot parce que mingi eyebani ke Beshkot ezalaka un peu moins équipe moko moins racisme eza ebele d'après ce qu'on entend que bajoueur mingi ya baétranger bazala mwa pasi parce que même soki azobeta bien au moins à moi bafrein moko boye tout ça na baéquipe on dirait bazofavoriser bamindele que par rapport ya nayebi te soki oconstataki eloko yango ou bien même na suka après carrière na yo est ce que si oconstataki eloko wana esalama ndona eloko wana ezali mais mpona koyeba yango faut vivre na kati ya mouvement wana soki ovivre yango te mao mingi parce que ntango ngai nayaki na Beshkot bapesa biso bacontrat bapesa biso na ngombo mpo na biso tomonaki na biso yango normal nazalaki na mwasi te ntango wana nazanga mona ndako namoni ke ça va nakovivre nanga bien alors toki na bajoueur moko na kati kuna antoka mibale bazalaki bagrand joueur mpenza oyo babeta donc wana mpena deux fois te bazwaka mpena mbongo biso toyebi basalaire na bango te mais siko grand joueur wana amoni nga ndenge nazobeta atuni nga bafuta ko combien lokola tosolaka bien na explike ye esalaki pasi alobi nga nazwaka mbongo oyo ozwa na oyo nanga fois 15 esike endingisaki nga motu yango wana abi mais non yo kozwa motu abi tala joueur mosusu abetaka na ye te mais azozwa salaire mpa nanga tata fois 5 oyo yanga abi non yo mpena motu oza na terrain oyo mpena ozondingisaka mboka oyo ya biso na verse esalaki pasi kaka ndenge ezalaka kala masolo abiki ayebisa mpe badirigant mpe ezalaka bien te motu azosala mosala malamu ata bopesaki contrat 1 euro so bomoni mosala osala malamu po akima te basala nini babakisaka te biso kozanga koyeba manager na biso mpe ye loko aza kowela kaka intere na ye soki sa atie yo aplace yo ozwi mpo awa eloko ezalaka liboso soki si baplace yo balandeli yo na mokanda mpo soki mokanda eza te mayobeta eza te donc omoni nyonso to na mondele aza kotia yango na kati yango nomoni aza kokipe bacontrat na biso te mais soki bamindele wana bagangaki mpo na contrat na biso parce que bazalaki bata mboka oyo te bazalaki bautaki na Hollande te ba basala histoire monene bango bato bayebisa biso na ngombo gabi boza bagrand joueur mbongo bazofuta bino salaire eza moke ngai nazwaka mbongo na bino fois 15 en tout cas tolinga tokoma lokola bata maboma likolo ya salaire ata toyokaki mais moi tosala autrement ezalaki te transfert mpe bakopesa te parce que ngai nakenda ti na Toulouse mpo na transfert baboya koteka ngai nakenda ti na Sion na Suisse baboya oteka ngai nake na Basia baza mpe na posa nanga mpena boye mais équipe ezosenga cher balingi te nakende pourquoi baza na posa nanga komona esclave na bango mais joueur na bango mondele soki une fois zwi contrat na équipe po akende baza koencadre biso bien te biso nde kozanga koyeba toya koyeba ngo d'après est ce que ezalaki kozanga koyeba ou bien information lere bokomaki bite bapesaki bino information te ya comment système yango ya bale ezali comme on le dit peut-être ba manager peut ba yebaki na bango mais comme eza intérêt na bango ba kipe na bango te abi bo ezaka peut-être tout mundo ba yebi na bango te bango pe ça peut-être sima ba ça ko profiter na nini wana bon après Beshkot et comme qui Waregem lelo oyo et comme Zult Waregem donc ba sangani donc à l'époque ça qui Waregem je crois beta ma pe na ba joueur congolais oyo si je me rappelle bien donc comme Kimi va beta pe na Waregem donc c'était quand même une grande équipe d'ailleurs une des grandes équipes na nene
Bon, kuna par rapport à Beshkot, kuna comment qu'il na Warigem na yago mona moi changement parce que les équipes mo ya munene na tango na za ko participer na ba Coupe d'Europe ou dozo benga ba Champions League soki Warigem azwa kinga pona kene kuna les équipes munene po ba mona équipe musala ona sala na Beshkot voir que na yeka ina na pas na signer na Beshkot na on a sisi contraté mais Warigem azana posa nanga Warigem asombanga ngana zana kisasa na kana vacances côté la mère une semaine kaka na nous na quitter l'avion te batini fax pas mundele na biso mwaza na kisasa kuna ke faut na zonga noki parce que na kino signer contrat na Warigem alors que na yeba ikaka te même mutasaki makamnu swana manager ba droit de signature makamnu suye tant on a yé albina no morceau vendre sous université OK na Warigem na kena Warigem ba yamba inga bien et loko boso na tunaki contrat na mona ki contrat nga ezalaki très bien na sepelaki na contrat na ba prime na mona ki awa moi changement ezali par rapport na lisolo on a yoka ki na mabi OK wana tangona ja madame ça y est tozaki na mwana moko toke na Warigem na vandi bien ba yamba inga bien na ba nepe musala nga bien entraîneur na lobi na nga ki na posa na yo pena oprouvenga parce que soki na zoki pour une équipe muneno na mona ki tala na yo a mona ki pe makamwa entraîneur pour me souvenir donc malgré tout que hein toujours sur ma selon mais na beta Champions League hein na beta Champions League na Warigem et si quand na banoke na ko kufa ya wana parce que to beta ka match mo en Allemagne na zo ka premier à Belgique opération tant on a zonga ki automatiquement il fallait passer l'opération opération basala nga bien té donc on a permis 3 mois na zongi na reprendre pendant 2 mois ba passe ezali to zongi no pita ba toucher qui place ba passe ezali te il faut passer ensuite pour la deuxième fois donc ni ko ba faut na payer encore moins une année na mona ki déjà que c'est fini pour avoir na poto so ba solo opération même aux nous jeunes ba ko considérer na noteti ba ko mona pe no zonga en forme na de laki mingi entraîneur nanga Hazard en de laki mingi aba pe na tout cas tant oye na Warigem oyo ko changer équipe na sentir pena que vous avez un bon joueur vous avez la qualité tout même ba joueur à Warigem en tout cas na zaki na bango très bien ba sepela ki nanga makasi donc na zaki na bango bien encadré na muninga na moto beta kan to ko beta ne to saka na ye même na téléphone to beta na ezali Vital Borkemans o de là ça jouer ya Wilmot ye moto azaki voisin nanga ye moto to zo za ne mingi mais dommage que tant basalanga des opérations le roi na kelaki na contrat moko comme option na Warigem à partir de l'opération na mona sentir na tika parce que ba obude yango na zonga ki susu na Beshkot après Beshkot les rozonga ki osala ki juste une année je pense au moins ki susu non Beshkot na beti au moins 5 ans les rozonga ki oui parce que équipe côté qui na faillite il fallait to quitter na 3e division. Bon, on a keneme, babi que non. Yo ok, parce que on a une opération, malam linga on reprendre à toute la position. Na beti na 3e division, na équipe na ngana, to mati na 2e division. Tant to mati na 2e division, na sentir que non, il faut na changer équipe. Si on a kenaki na Warigem, na Courtrai. Donc ce qui te rôle ba couler comme na Courtrai. Wana vraiment souka na carrière en Belgique parce qu'après comment qui Valenciennes comment que c'est en France mais c'est quoi l'air commun na Valenciennes on a ça en France différence ni ko sala entre Balio beta qui na Belgique na l'air commun na Valenciennes différence au niveau du football on a moi différence ça ni na mona ki différence mo munene parce que tanga na utaki na Belgique championnat na country zo ke na kosila manager moko yebinga alandanga ayino nazana posa na memo na Valenciennes pour na bien na Valenciennes au sam sala bien na yoka ki France le roi na déjà na Canada déjà France na zanga na Toulouse na Bastia na lobi que non kuna ça va aller premier jour na 5 entraînement na Valenciennes donc na ba qualité ni surtout condition physique na ndeka ki ba jouer en France presque bango tout mais dans football vraiment on peut na kuningisa bena mbuma boy so ko tali ozo santé bena no côté na uti on ezaki bena ba soda
côté na ye côté bena batani ya mana ndemo penda ko ba ningi saka bali kitoko donc tant ba mona ka premier entraînement nga ba pena ke oui mwana mbalo ya yebi wana muninga na nga mo ko mona ye Mara Etiele auta ka pena na Kalam azalaki na Valenciennes abino monsoyo loko yeno awa c'est sûr que ça va aller. Bon, en tout cas, ils ont sous problème parce que déjà, ils ont déjà confirmé. Bon, na suka na ngoya entraînement ndenge salaka ke botika libino mo na terrain bozo ba short mo ba nini bazo sala ba centre ngana sala ba détente ba sala ke centre mo na sali détente ta na kiti na yoki genou na nga e bouger na kansa ke soki ezana ngolo mo gravité metana na komi na ndako lokole donc grave na ken hôpital ba libi na ngai la zone passe na genou donc moi écoutez il faut passer en opération na tant que balbi ndengona na biki bon à partir de l'élopé na tiki na ngape bal si ba ko sala opération na reprendre mais na comment beta na l'équipe passé ba 3e division la provinciale pour nous ça là moi l'air quoi. Voilà bandeko ndenge boyoki carrière ya morceau banda kisasa ce que tu le bien kisasa dans équipe oyo et simba pesa kisasa eza étoile parce que Vita ils ont juste une année et puis mais étoile de équipe naie de équipe salarié de équipe et pesaye presque tout na kati ya football na kati ya Kinshasa de équipe oyo sala ke ba mona ye po aya ko beta na poto boki carrière naie boyoki ndenge lobi ndenge ba contrat et salamaki et tout ça mais avant na poser question oyo kolanda la lingaki pour na bossa na leo moko ezali carrière naie na niveau équipe nationale ya Congo. Combien de fois Azalaki sélectionné l'équipe nationale à Congo? Est-ce que vous avez un match à Coupe d'Afrique? Vous avez un match à Coupe d'Afrique? À peu près combien de buts vous avez aidé dans Moutou? Ou pour la compte de l'équipe nationale? Bon, pour l'équipe nationale, normalement, na beta kapena mingiti. Parce que au moment où ils ont la préparation à l'équipe nationale, na ba compétition ba série on na auto pesa histoire ya opération nga ko fana na ba repona équipe nationale na besoin de somengai na za tanto na opération moi na participer ezako za la te mais na za ko za ne sengo mingi ke soki na temps wana entraîneur auto fichier la zalaki soko ya na Belgique de temps en temps a obenga na téléphone auto na santé na nga oya otalanga a tu na ga o reprendre ko nini parce que na za na posa na yo na ibo talaka yumo yebi asa mundele wana zo saneka zo ningisaka nga pona kopesa nga mwa encouragement moko ke na menga ko travailler pour na reprendre pour asa na posa nga na betaka pena mingi te mais na mwa ndambo na betaka na zalaka bien na baninga to zaka na équipe moko ezaki soudé ezaki pena makasi pena donc soko teli pena équipe wana na kasi be poki ya ba vie kidumu ba vie kibonge ba vie mayanga ba vie kakoko ba mana na temps zo mona ke ceux qui bimisi joueur ba côté joueur ozomona il y a pas de changement parce que bango nso basaka ka ndenge moko ndenge pe biso to salaki mais loko conseil kana koloba ya muke ndenge biso to salaki makasi mais loko zako ba biso entourage joueur zaki pembe na biso mutu na mutaza ko yana CCC pona koloba le kamu ya joueur na ye o tiranga joueur oyo et loko zako ba biso ya ngwana et puis biso moko to yaki soudité so to zaki bo moko donc on ça fait histoire ndenge ba vie basala to taki bon côté pour mutu na mutu alingaka la kisake ya yebi oke na football eza bongo te na football faut mettre football ensemble même mutu moko soko yebi et ko sala mutu surtout plaisir ndenge ngana salaka na vita tant zo beta na terrain avant matin biso baninga na ngaki lelo makambe ko salama bazaki na confiance na nga na négligé mutu te soki le na ko beta bien ezaki pona bango pe ba pesa nga chance sur bi yo mutu train salama kamuna yo. Mais biso na époque na équipe nationale ezaki bongo te je suis joueur moka lobi joueur moka boudele joueur moka lobi bo biso bana ko loba te ngana ya ko loba ka muke na tango to kenaka na match na Maroc na boaki mo libanga mo muke parce que na match à Maroc ba to so ba comprendre histoire ngote classement et salamaki déjà avant déjà que non classement za boye ngana za ko la chambre mona vieux Santos pire vieux donc on appelle ces mots de place azali
toza kolala na ye tozalaki na kabongo mais toza kosola mingi na Santos na bi me yaya nga pena nde nazomona pena afuna tia kaka 3 ndenge bablaki me bakobudelenga lelo pena ko ndenge nazomona équipe nationale ndenge nazobanda na gauche bokomona makambo na kosala pourquoi nazalaki sur classement se salami na tele baninga na nga nayebi ke nakoningisa ekomi le samedi mobati fois un avion spécial marqué lelo azangi pa na biso te akolosa benga ye mais tant mobati aye bazako budget ya changer classement babengani bango na bino faut bosala mwa changement moko ya classement mpo na boyenga biso toyebi te nga toujours na groupe na biso nazobaka nga lelo so na tie 3 te nga morso te toke na salle mpo tosala mwa réunion moko na niveau ke ndenge basali changement classement balobi non changement moko ezali ya bamorceau bon avant baloba mpena babanaki na baexplication nga na budaki nga mpena nde nazali awa donc ndenge naza mpena na besoin il faut natia 3 bino botienga na ba en tout cas nga na kobeta na préféré tobeta 12 na terrain so to 12 na terrain nga na kobeta mais kaka esprit ya baninga kaka ndenge tosalaka kaka naye kocomprendre nake kofanda na ba nabi natikali kaka na debi nanga wana efe entraîneur Kalamba ipa azalaki tozalaki na bajoueur na ba na vandi naza kolela lere nyonso tungabi ngabi nami naza na babi nanga botienga na libanda Maroc aza komene biso ti toye kosala na mi-temps ekomi sikoyo eloko eza kosimba te balingi babimisa basaula mpo nga na kota en tout cas nkama asitikaki makasi alobi bokamati basaula botie na gauche kolo poste yeyo bino bozwi basaula botie na gauche sikoyo bozomona basaula abima pwani babi na nkama kota kama binga na kota te kolo poste yeyo nga na binga na kota te bosalaka mosala mene bozosala ide na nga bakotisanga na kati ezalaki te tozongi mpe na mi-temps tovandi ngai nazaka na posa bime na tele mpe na badirigant mpe bazomonaki bazomene biso moto akoloba basala signe aza te nazoloba bango makengo azalaki wana soki azoyoka nga un jour bokotuna ye nga biya yanga na telemi mpo nga mpe na bio nakozonga na babii te fo ezala nasala échauffement entraîneur azokotala nga te entraîneur pauvre ntinga azokotala nga te bakalamba etu tia ya kokoma na moma ke nalingi nakota bazotenga soki okota na place ya nani nayebi nakota na place ya Vie Santos bagangi de capitaine nga vie moto asimbaka biso na terrain mais bozomona te azokende te azonga azotourne sur place mpo nde nayebi livie soki ake liboso fo elela peut-être mwa bafatigue banini mais ngai lokona azokota nga mpe fo naningisa ekoma lokola discussion nakotika babikaka nabimisa mpe na explikaki bango mpe bon Vie Santos abato mpe abimi avant abima natali autofichier nayebisi eke nakotia soki Maroc atie 100 nga fo naningisa bino bokomona nyonso ezalaki bacourage nzoka nzambe mpe atiaki loboko nazalaki kosentir yango omona minute wana akotaki wana faleka natia moko ntango mosusu biso ezalaki na ebandeli yango natia ata 3 yango balobaka tonegligeaka bajoueur te joueur nyonso tu aza nécessaire kokontaka na joueur moko te fo kokonte na bajoueur nyonso nayebi te tozwaka coupe te mais bi natiaka nayebi oyebi histoire yango respectively. Senegal and Kenya, that will be an interesting one coming up in a couple of days' time. But we had action from Morocco and Zaire to enjoy as well today in Dakar. Zaire are in the yellow, and it was Morocco who had lost to Cameroon in the opening game, who had all the chances, although you saw there in the first half Zaire with a header against the framework of the goal. It was 0-0 then at the break, and in the second half, if anything, as both sides went hammer and tongs for a result, Morocco certainly needing at least a draw, otherwise they were out of the competition. Well, both sides really threw caution to the winds. We hadn't had a goal up until the 83rd minute, and then in confusing and controversial circumstances, the referee, who had an erratic time of things, gave Zaire this penalty. This is what happened. A great save from the Moroccan keeper, justice done there. Certainly there was doubt about the award in the first place, you saw it. And that's a great save from Amzi, deputising for the injured Enzaki. Still, Morocco then had chances to clinch the match.
They were heavily criticised after that 1-0 defeat from Cameroon in the opening game. Bizarre red card for the coach. Werner Ok goes off, the Algerian coach, with a wave to the terracing. Something that he said, which the referee didn't like. I'm not sure what language they were speaking. And then this scene on 88 minutes, with the whole Zairian side appealing for what Martin O'Neill at the time felt was a clear offside. The referee overrules the linesman and allows play to continue when the ball is squared across the 6-yard area. Rugby for Morocco can hardly believe his luck, and Zaire thought that they were down and out. It was 1-0 to Morocco. With just a couple of minutes remaining, the referee waves aside the Zaire team's protests, and certainly Martin O'Neill at the time with us here thought that was a very, very harsh decision indeed, to allow the play to continue. The run from deep from the number 5, there's no disputing there, but quite clearly 2 Moroccan players coming back from at least 3 yards offside, and Zaire had pushed forward for that very purpose. Foi lela. Peut-être moi ba fatigue ba nini, mais ngali kona sokota. Ngapi funa ningisa e comme la discussion. Na koti ka babika na bimisa pe na expliquer ba ngopé bon vient Santos abato pe abimi avant bima Nathalie auto fichier na ibsege na otia. So ba maro ka tsa ngafuna ningisa bino bokomona. Nyoso zaki ba courage nzoka nzambe pataki loboko. Na zaki ko sentir ngo. Omona minute wana kota ki wana fallait kana chamoko. Tant que vous avez ibandeli, na na chata 3. Yango balbaka to négligeaka ba joueur te. Joueur nyoso tout aza nécessaire. Pour compter na joueur moko te. Faut ko compter na ba joueur nyoso. Na ebité to jouaka coupe te. Mais bi na chaka. Na ebi histoire ngo. Ndenge nini ningisaka Congo. Ezaka ndenge à l'époque tant to jouaka moseka. Mo to donc ezana ngo coupe to jouer. Tout a besoin de éliminer la deuxième tour, mais biwana un petit et qui peut marquer nga na batu mususu ba yeba ngate ba ya ko yeba même petit en Europe. Pourtant on en Europe, partout na tamba organise en Europe ba bigi biwano tia faut la ko sauter ni biso to sota. Donc les gars biso. Alors ça nga plaisir parce que nzambe mtatcheki le boko wana. Nzamba la seki non. Tous on a ba génie belé na ba phénomène belé. Donc on a qui parmi ba phénomène à 4 mais négligence ya ba dirigeant na biso ya na lingité le loyo et ça m'a namboka na biso ndengwana to la na sentiment. OK, bon na sepeli parce que depuis to bandi naza koyoka oza kotanga mingi nzambe, mais ce que to landi mingi biso ba africain en général, surtout ba congolais balobaka non ezalaka il faut kisi, il faut mto azala que asimba quelque part, mais chaque fois ozoloba nzambe mto alingaki nzambe mtu asala ezala bona boy, mais yo en tant que professionnel, en tant que mtu azana kati ya iloko na, est-ce que il est vrai que joueur ezali kisi ou ezali don talent oyo eprimaka, il faut ça na talent ou bien il faut ça na kisi ya makasi? En tout cas pour na wana pena nga pour na kisi na limité, faut ça na talent, on ça na don obotama nango. Ngana beti bale, oui c'est vrai que tu baka kisi ezali parce que na équipe juste betaka na ba époque na biso banganga bazaza na bango hein ba yena bango na biloko na mona pe ba jouer ba fane pe na boye ko muta ko semba pe plat azana été mais to ndimeka ke tange nganga pour na plaisir mais muta azana été ngapena na ebité ba o ba yebinga bande tina suka en tout cas o ya yebike apesa ngaba makasa na yo le loko cha trop cha cadre ata le un jour aller en émission oyo. Comme ça, il y a sa explication. Na bomoko, ba oyambaye bien, avec no moso ngano bana okena nganga bona te, ngana yebaki kisite, ngana yebaki bale. Kisi sana ngondengi basala ka kisi. O moso ke no somba bie, o moso sana nganga boye. O ya yebi ke soka sala eloko pona nga. Ba makamnu tout se bima, télévision yango bozo mona nga yawa. Boluka bomoko, boya ko ba no nga na pesa moso kisi, soka lingi débat. Tout ça la débat mais balé eza eloko ya kobotama mutu nyonso to soka botama na eloko na ye akina musika eza kisite kisi wana ezaka babiloko moka bakompletaka na bato alingi yango mais balé penza soko yebi na yo oyebi na yo moto mosusu akoza na pasi chez nous o mukongo
soka tiki bala avant o kiste ezaka eloko eyaki kaka ndenge wana kaka. Ah, na cadre wana kaka parce que nayoka ki olobi que na match à Maroc olobaki naza na 3 buts. Siko 3 buts wana olobaki naza nango. Ozali nango ndenge nini? Donc pas maître moko ayebisa que non moso lelo oza na 3 mais siko yo oyebaki ndeni que oza na vraiment na 3 buts na yo donc il faut hein ocha 3 buts wana. Soki na biso to koloba non morceau akendaki pa mutu moko ayebisa que non lelo kobeta 3 parce que yebisa batutu que naza na 3 buts nanga. Est-ce que na mitu na bango ba ko kalisa te que non o petit oyo ndeko est-ce que auti place moko te est-ce que koloba wana peut-être omonaki ekoko zala peut-être eloko esalaki que hein ba mususu balinga ko chokal po ba yebi que non peut-être auti pas moko boye hein na cadre wana yango alobi ou bien eza na ndenge na ko beta bal en tant que professionnel na don za la carte soko tali match lobi na match oyo ndenge za boye na équipe oyo na sûr que na ko beta na 3 ça qui ndenge wana obi ezalaki vraiment eloko moko somba makele non eloko somba kiti même banana étoile eza la présence de somo komso botuni ya oyebisa yo nako yeko di présence na zako fente mingi soki mukwana yebi ke non na posalar na fente ke mabe pe na kosa ke kama kompa ya mama ya boti apesi ngalar mais ayebi ke na chaka na ka babi soki na match ya Maroc na lobai ke na za na 3 bi na za ko mona baninga na ngato zaki na bango ensemble ningi to travailler na entraînement que ça va aller donc lelo penako na ko ningi sapenza to lo bango na fonction na yebi ke kingana za na coin ndenge to travailler na entraînement na ba mouvement zo sala soki to memi yango tina kata musala wana na ko tia 3 pourquoi pas na lo bango et puis eza ko salama pour na tsaka babina nga bana kala ti lelo oyo nazo beta bale l'équipe ba bengi maître ya ba vétéran to zakana ba ninga nga nyoso tu moko azali na sir bokomona ye donc nenga zawana ayebi so na bige boni na ko tia de so na ko tia moko ayebi aloba pena ke non ya mosolo kwa binde ngwana e usala manengwana ata to sala ba vantine mais au moins bomoni biso pe to tumla biso yo kisi no tisiko esila kaka tenga bi nzambe te kisi na wana nzambe wana to sigi mais ko tia babiko ezelo ko soko botama nango to bano tia na biso to tia na biso ti lelo na zana jubilé na zolo ba mingi te ba ko ya ko vivre kaka mokolango soki ko leka ndenge nini mais babi pena babi kisi te ya Maroc tana za ko lo bango na za ko bango na cadre ndenge to sala ensemble na ndenge to za la préparation na biso ya na lo baki ndenge wana tango to sali mitan na lo bi tikali mi balé po to taka mi minute te na mi ballon na moni déjà ko mo ke ne ko ta ba 20 nga bi ai ngatikali kana moko kaka donc bazo seka ngapone na zo lobela bazo mo siko la kisi te na bia moko na ngai et puis pona tia bi wana eza stratégie biso zaki na libana to mona kabongo mutakwa ko tia ba bibele mais kabongo bazo landa na 3-4 joueurs orga na moment na mutakwa pesa biso idée azate il fallait kabongo a dévier ba ballon partout parce que azako sauter ba joueur nyoso la l'équipe on a milai mais bazo landa 3-4 soki ba boki ballon 3-4 moya tia bi ezaki te tango ngana continuer to ko sola na yenga bi jeune yo lokolo zana dévier la biso ka ba ballon ezaki kaka ngate position ya mutu ndenge komona so ba boki liyo to ko sala lokolo moko bien et pesa ki pe bula bien pa jeune na besoin na raison ko ba zako zoena ba ballon te alo lokolo ngana ba ki système wana ngana bana hotela siko face ya kabongo ba ballon so ba zako bwaka simba te na zako tela face fona sala mouvement pourtant yazo zela yebi mouvement na zo sala lokola nzamba zaka na kati amona ki pe loko ngo kabonga mati ngana mona ki ndenge kabonga zo mata ngana kimi po amona ngana ndenge nazo kende kabonga bwa kinga liboso mbata mukolo yango ningisaki pe mo kongo na biso bandeko bauti koyoka ndenge tolobaka football ezali kisite ezali d'abord talent et puis je pense ezali discipline ndenge mutu azozwela mosala na ye soki ozozwa yango na ndenge ya lisano okoki la paix avant ezali discipline ezali talent et yango ezali et puis travail oyo ekomema mutu vraiment po asala mosala na ye malamu tobosani te mpo kona yebisaka ke ezali mpona na cadre ya jubilé ya morceau oyo ozali kosalama samedi prochain yango toza na kati ya émission oyo alobaki eloko moko ke bomoko ezalaki te yango biso tolobi ke site na biso eza bomoko parce que bomoko yango esalaka ke bato bakende liboso ata bozwa makasi ndenge nini me mpo so bozala kopanzana
et mema eloko moko te. Bolandi nyozo auti koloba pona carrière na ye. Question na ko poser yo papa ezali pona bana oyo bazo beta bal sikoyo na Congo. Bal ya sika oyo beta malelo na Congo. Yo en tant que expert, ce que tali observateur averti ozomona avenir eza ndenge nini na Congo na niveau pona bal. Bon, mutuna wana tukeza mwa makasi mingi mais na omekosala effort pour na répondre yo. Omoni bale ezali génération na génération. Tango ba génération ya ba vie na biso bazalaki tozalaki komona changement za ozala makasi te parce que so to tangi ba vie ki bongi ba vie mayanga ba vie ki dumba kakoko tite banako kita na batanga ba mbungu tati balofombo bakadima donc changement za kozala l'air surtout rotation donc bazo kende baza koya bazo kende bon oyebi na mokili na mboka soki mboka zo marché te makamni surtout pe e marchaka te na moment wana tango biso to yaki football esilaki na keyo mo plus de 4 fois 5 fois na Congo na moni ke football e bandi kozonga mais eloko zo boma bango siko kuna ezali kamuna mbongo ba dirigeant ko jouer ba mbongo ba joueur ko liaka mais encadrement malamu ba yebi ko solo la te mais bana ba yebo beta na bango bal mais ba yebi ko solo na bana te football na Congo za ngo changer pour tous na ba talent tango na kele na monaki eloko zo sa encadrement ko solo la ba yeba ko solo na bana wana te na wuta ko tala émission moko to les gars joueurs moko vita a wuta ko sa accident na victoire carnet déclassé les autres to sakipe ko mela quand même to sakipe ko mela to sala ka bongo te to sala na ba laisser l'été mais bango ba na ba laisser pourquoi bazo zoa ezo monana faut ba monestar face à la vedette au sani faut table partout ba moné place azo mela biso saki bongo te men na minute yo ba grand talent baza kuna ba joko pena ba beta ka pena mbuma pena bazali na mona bango mais azo ko kozali comme responsabilité te ou sérieuté faut ndima sacrifice wana oyo lukaki salela ngo soko komina suka et biso lelo to sila na biso mais na nzaso zo table na monyo zo respecter nga pa mona musana ko sala parce que na linga ke lo alinga eloko wango alinga so balingi mboko na tsamula faut ko lingelo faut ko sola ba petwa na mingi to zona ba vie bele bazakuna ba beta basila baza nulle part ko jouer bango ko tshaba même entraîneur même conseiller pour na ba joueur bon comment le changement mudlokola par exemple le vient mana so botiena bana wana oyi maloba na bana wana maloba ya pamba et ko changer football ya bana na alaxi bango balle te ba bota bana balle abi petit ngo comme grand joueur solo comme grand joueur zalabo so ko landika discipline wana o comme pe grand joueur donc taba bete na mboko na biso to zana ba grand joueur boluka ba encadrer bango bien na ba vie na biso ata biso mo velo ka to zalia un jour so to zangona to encadrer bango na Congo to zana ba bon joueur premier mongo grave ça mais premier zo zanga ne encadrement bazana ba laisser les pona ba joueur na biso mais na cadre wana on a le bien ce que totali lelo ninge na landaka un peu moins football désolé parce que tout le monde qui na Congo lelo to comme na ba joueurs étrangers on a ba joueurs zo ta ba Gabon zo ta ba Sénégal bamso zo ta ba mbona ba mboka ba ko beta balle comme on dirait moi semi professionnel parce que ne ba comment ko soit d'ailleurs bandi mingi na Mazembe ou ba joueurs ça presque pas professionnel bazo zoa et puis même entraîneur musu bazo uta la mboka mususu parce que je crois entraîneur et gardien à Mazembe sika eza Badou Zaki ya ba gardien à Mazembe donc Badou Zaki ezaki meilleur gardien à Maroc azakuna mais siko bino hein bino bo beta bal wana bino siko boza awa est-ce que vous ne pensez pas que ezali tant oyo pe bino pour partager expérience professionnelle wana au lieu de que ne kulukaka Badou Zaki au lieu de kulukaka batumsusu est-ce que bino pourquoi se mettre pas au service ya ba club wana parce que bo beta bal en Afrique bo beta bal en Europe bo yebi bal ndenge ezali est-ce que bo kanisi te que ezali malamu que bino bo soit beaucoup dans l'école ya ba qui entraîneur awa pour les jours après et c'est là quand même équipe nationale tout le monde parce que c'est total équipe nationale ya Afrique entraîneur za mindele parce que toutes les équipes à part Nigeria je pense
à part Nigeria mais ba tout ba tika les zaka ba mindele chaque année zaka ba mindele mais ba africain ba beta bal o ba ya ko kumwa ko sala que ba club européen ba mata net yo yaki na Beshkot au moins que Beshkot va sentir que aux ana bal c'est que ba africain ba beta bal ko la bino o ba na katia poto ba sali que bal vraiment mata est-ce qu'ils sont incapables lelo ya ko zonga ko zo équipe nationale parce que Santos ça na équipe nationale quoi ba loko a hauteur ko zo coupe ya coupe d'Afrique des nations ba loko a hauteur ko zo coupe. Donc est-ce que tant on a bon monité que ça relève wana bino ko sala ngote ko kota d'abord cours ba formation et entraîneur et puis essayer d'aller pas na biso pour relever soit ko créer ba moi école de foot soit le comment on a donc ba projet on a pesa na bino na ebité so ko kanisa ndene projet wana oyo zo ba wana eza mabete me Congo biso ba bossa na biso yozo tuna so Congo ba yeba biso te ba yebi biso ba oyo ba contribuer mingi na lisolo football soka tali alabi quand même que asala moi histoire ba yeba kana bango ba banana ba vie ba vie ba bossa na bongo biso to tikala kana mutu kaka pona kotikala balobi te que soko zaka grand joueur il faut ça ka entraîneur non ezana makambe belé na kati ya sport au cause de la directeur technique au cause de la conseiller donc on a pas poste belé o ba ko tia uniquement ata ba tia yo secrétaire na ki secrétaire no tango yeba ki balé na yo ozana moment moko soko zu bana wana di solo pour yo zana entraîner de petit temps zo beta balé ezala ki boye ngana za ko yeba ke mukona kota kana étoile to beta kana yimana na zala ko banga président zo bana nga question moso omoni balo no zo banga na bango poane o sa bana makamna entraînement ngabi oui na sa ngabi bon pourquoi pas na terrain tana kuti na terrain na terre bina ballon ngabi makamna président zo bina ngame eloko ngelinga nga na linga ngo na obanga nini moral donc abwaki loko mama loba mo amike to se belé kuna biso bayebaka na bango biso te bayebaka biso te ba boss na ba histoire na biso le longo na so sa jubilé lobi na na sa jubilé na sasa tant comme na sasa na okutala yo na occupé yo mutu mo occupé yo te tant pour le ligue pour ba aider ko mo muke na histoire nga na sala na mboka na linga mimi ke batu na rendre bango eloko moko bien au revoir banini mais nani akutala yo peut-être boza na mutu malamu ndenge to yoka ba tanga kata so ba 3 personnes moko makamyo surtout ayedaka tant ngana ko daye boya ko zoka seleke na ngabo limbo tsango soki place nini bali ba ko le langa na pourtant lero ngana zo vivre na ngina sala histoire na ya carrière na ngona sala orobo ya ko kumisa nga bulimbo ze nana boya ko le langa bo bana ko loba c'est pour cela que na bibo parce que biso ba boss na biso to ze belé ba boss na biso to za kana moi respect moko bo ba pesa biso moi dinda ba tia biso na place yo ba ebili biso so na kalisi trop et ça nga ma biso na kolela pour tala ngape na mosusu na terrain na tali ndenge ba telemaka ndenge na tene misa ndenge na zakoza na bango ne sengo ezala kota imana ezala bilima vita na l'époque so na kota na terrain bazo sande benake non moso ko sala biso ma plaisir ata to sira ba leki na biso pe oya ba moso pe mosusu ba ko yate boboso na biso te c'est quoi na cadre à jubilé parce que na yoka ki olobi que programme sous des alliés na kati ya kin est-ce que si on suit ba contact je pense que comme ils ont fait bon c'est long aïe hein ko kozala peut-être na ba sponsor bato ba ko salisa ko aider est-ce que vous avez déjà ba contact une équipe vous êtes sur place et ko préparer parce qu'il faut quand même une équipe oyo avant yo comment et ko bande déjà ko zo ba contact bana batu pour ba préparer le kango et ça là vraiment bien pour la jubilé oyo ya awa makamtu ça déjà préparation c'est salamaki nango samedi kaka soki boko oyo 8 ans aya komona ndenge fete koleka mais oya kisasa eza déjà na mutaza kuna parce que toza na comité na biso Europe awa moko akena kuna comme na Jean-Claude Mukanya omoni kaza toujours ancien joueur na France toza na secrétaire na so teye kuna Dodo azali ancien gardien ya Matonge tozali anga mo na zali boni kasa na zali wa wazali donc biso tout tozali boke ayo mutu na boso la ki lambiki oui abeta wa regem abeta na Molembeek Molembeek donc biso moni tozali jesika moko makambo ça déjà carré na ndenge to préparaki alors Jean-Claude Mukanya azana kisasa kenai pona ko négocier pona mois d'août tozala kuna na kisasa le lona mwanda mabato oyo bakuta awa oyo basape na mwa histoire
bamona bango pe na Kisasa mais avant bamona bango na Kisasa bakotala bango na bilili oya awa comme ça to bango na Kisasa yango pe to kendaki po akende to vina ko senga aide ba aider biso na minute oyo loko les tour nanga ba meka ko aider biso poto to me ko mabaninga mususu ba sunganga pona jubilé na ngai parce que na moni ke soki Jean Claude Assisi makambo so kona ya bien et au sein l'impact moko bien toujours senga kana gouvernement batala biso ba ministre sport batala biso ya motemona tala kaka yo a pire yo na place wana na position wana côté bata ba footballeur otika biso te sunga biso entre temps bon ye moko ye mais il viendrait ayebi masolo ko na za pire vient na kati na ko masolo le mingi te devant bato po za jambo konzi tala kaka na musika zali na peseka lo sako pire petit na yo moso kitini azo préparer makambo na ye azo na posa kitana kini boaka ta mwa liso bandeko nakanisi tozwi morceau tozwi taebele merci na ne to télémission pona biso ezalaki eza esengo pona nini parce que tolingaki bato bayoka yo pona bato balinga oh non alobaki toyoka non bayoki yo moko ndenge obeti ma solo tout en tout cas eza esengo pona biso samedi tokozala po to fêter elongo po to lakisa ndenge nini mais na bité ce que na dernier mot oyo kokoloba po to silisa na émission bon le balanga ya suka na sepeli mingi na interview ba to salanga na bomoko so bomoni yango boyoki ka kombo wana donc bomoko ya mboka so boyoki ka kombo wana donc yango peso sala makambo po to sala bomoko quoi tant bomoni bango baza très fort donc na senti na ngamo baza très fort donc on a reçu kana baninga nyo surtout pour les 14 et puis na ko pesa mbote mingi na bana nanga na zo pesa mbote na Glody les grands prêtres Giovanni Melissa et longona mama na bango na sepeli mingi ya ko sona bomoko awa donc na embrasser bino nyo surtout oyo boyokinga na oyo bamoni ngai merci mingi pour bande wana biso. En tout cas, te remercier les sous morceaux pour te téléviser présent. Mais ça joué donc tout le monde dit que Azar n'a pas retrouvé parce que 20 minutes à Betara et l'équipe oyo te téléviser. Programme il y a samedi. Avant tout ce qui ça samedi zandeni le programme zandeni. Programme à samedi stade de Gofungama à 12h. Tout ça na to check programme à 2 matchs mais comme 3 matchs. Parce que bana na biso moko il faut ba beta na équipe moko ya France bana moko mindela ba 20 ans ba ko beta na bana na biso après deuxième match ba gloire ezali ba ancien joueur ya o ba beta na stade ba vanda na France nini o ba beta tout na stade premier match ba beta na équipe o ya ba ancien joueur ba na Belgique. Deuxième match, ils ont ancien joueur au Babeta na Imana, na ancien joueur au Babeta na Vita. Ils ont la cadre, ils ont la cadre ya nostalgie. Il y a un moment de check Vita Imana. Donc on peut aussi appeler na côté Vita joueur mo mi balé, ba joueur basana bangwa, to jouer ata ya kala mota ya mabulu bon. Côté ka ils ont pour na nostalgie quoi pour fête na biso, elle est bien, ba yebake to bossa na ba histoire te. OK bandeko, ezali jubilé. Ezali compétition te pour leur droit au bêta match ezala te que comme après oh non ya bitumba non ezali pour na fête donc ezali match ya coupe te que non ezala pour na fair play donc comme morceau dit koloba bitumba ezala te tozala quand même na ba respecter biso na esika wana toza biso nyoso mikolo leur droit wana match eza poto sepela donc quel que soit résultat suka nango fin ya makamutu ezali fête wana to sala poto sepelisa morceau poto komisa bali ya biso yango to senga na bino boya ebele na esprit ya compétitivité na esprit ya bomoko ya mboka na esprit ya famille po biso nyoso to sepela elongo. En tout cas encore merci beaucoup. Merci bomoko na yoki bino bomoko ya mboka na yoki bino na sepele mingi na émission na bino. En tout cas bolemba te bozaka toujours le temps en temps ya kosolaka na biso boye so bolongo côté na biso même bana même baninga mso ba jouer plus nyoso bozo mona événement ya Congo soke ezali
bosalaka tout bokoma wana parce que na mboka mpe bayokaka bayebaka mpe masolo yango ndenge ezali mpo biso tokanisaka bango kuna bango mpe bakanisaka biso partout bozotambola événement nyonso tu mpona etangami mpona makambo bana Congo nazosenga na bino bozangaka te mpo namoni bino bouti mosika bouti na Hollande tala trajet bosali mpona oya koluka nga donc namoniki boyebaki valeur nanga yango na boye koluka nga merci mingi nasepeli mingi bocontinue mosala kitoko à la prochaine.